bokota bandeko nanga bokota awa ba vérité mosusu euti kobima awa makambo mosusu euti kobima bandeko nanga makambo ya kokamwa makambo ya pasi pe mawa makambo ya kosala pasi na motema makambo bandeko nanga makambo sur makambo ka ndenge boyebi ezosala pasi kaka na liwa ya ndeko na biso na kombo ya madame Elombe. Ba vérité ezo continuer ka kobimaka ba vérité ya mokete mais plutôt ba vérité ya monene penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso yakala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino surtout ya encore boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas, bandeko nanga soki ezambala liboso esalemi keno ya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Tosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bokosana pete koklikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel abandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer sur notre devoir, oui bien sûr, pour la narape biso eza devoir na bino. Tango bota la rabiso pe bo sale la biso partage mon combat partage ndeli kambo. Lelo to ye na ba vérité mosusu oyo euti ko bima bande konanga ezo année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobali salaka te pe eza mukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamu pe feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix la famille quand na yebisaka bino batela santé soki okobatela santé te motu moko te akotikala kobatela santé na yo te eza toujours ya motuya eza toujours ya malamu en tant que moto koyebaka surtout et encore ndenge nini ya komi batela bandeko nanga gavker ayeli bino basango ya malamu concernant bandeko na biso oyo bazobunda makasi na oyo etali makambo mabota na gavker kobota eye bandeko nanga pona bandeko mosusu oyo bakoki kokumba na bango zemi te en tout cas système ya ba femme porteuse ezali na ndenge moko ya malamu bobenga gavker na lombango voilà sans plus tarder la famille nazotiela bino quelques audios oyo euti kobima awa concernant liwa ya madame Elombe tolanda nanu biso nyonso na lombango ya bino mama Inès NM officiel na ozonga sima pona komeka koya kosala analyse tolanda et on se retrouve juste après. Bonnet à ça la crise parce que bakanga mutamba les premiers bakanga yé na butu wana entre les premiers na les deux on a appelé sabino vraie version de ça tout na kena lokoti te parce que na minito tangu batu bazo rêver ba luka ndenya camoufler vérité biso to ada na vérité to camoufler le côté to ada na vérité to fandi na nzunga vérité to koloba vérité pour que mokili mobime bake boza ba vampire boza ba assassin ba criminel bobomi bonnet
Mokili mobimero yeba. Le monde entier doit connaître cette histoire. Il doit savoir ce qui se passe au Congo. Les amis, mes amis africains, venez, je vais vous expliquer. Nous venons de perdre une enseignante de chez moi en République démocratique du Congo. Elle s'appelait Madame Bonnette Elombe. Cette enseignante, elle a été assassinée, empoisonnée par le gouvernement congolais, par le membre du gouvernement congolais. Si vous remarquez, depuis hier, il y a une photo de Madame Elombe Bonnette qui circule dans les réseaux sociaux. C'est une enseignante qui donnait les cours en dansant, il dansait avec ses élèves, tout ça là. Elle est décédée hier. Les amis, sa mort est suspecte. Cette dame, elle est morte à cause de la vérité. Parce qu'elle a voulu soutenir un homme vrai. Parce que cette dame, elle a crié à haute voix l'innocence de notre ancien ministre de la justice congolaise, ministre Constant Moutamba. Et elle a fait dans son école, devant les élèves, et la vidéo là a été partagée. Peut-être vous avez vu cette vidéo en train de circuler quelque part. Oui, cette dame-là, elle est décédée hier. À partir de cette vidéo-là, notre ministère de l'enseignement primaire, la ministre de l'enseignement primaire avait pris une décision de suspendre la dame Bonnette Elombe. Elle a été suspendue de son travail. Elle ne pouvait plus donner les cours. Elle ne pouvait plus enseigner les élèves dans cette école-là. Parce que, avant tout, la dame, la ministre de l'enseignement, elle avait convoqué la directrice de cette école-là, de Yolo. Et cette dame, elle a été convoquée. Et la maman ministre de l'enseignement primaire et secondaire de chez nous, au Congo, elle a demandé à la directrice de chasser carrément Bonnette Elombe de cette école. Maintenant, la directrice a répondu au ministre de l'enseignement. Je m'excuse les amis, comprenez-moi. Elle a répondu, elle a dit, je ne peux pas renvoyer cette dame comme ça. Parce que c'est un fonctionnaire de l'État. Je ne peux pas la renvoyer. Ça ne se fait pas. Et la ministre de l'enseignement a demandé à la directrice, elle a dit, tu dois trouver une solution. Je ne vais plus voir cette dame continuer à enseigner les élèves. Madame la directrice était sortie du ministère de l'enseignement avec des larmes. Lorsque elle est retournée là-bas, on convoque Bonnette. Bonnette arrive à l'école et madame la directrice qui apprend à Bonnette que je suis désolée madame, je ne peux rien faire, j'ai été convoquée par la ministre de l'enseignement, j'ai été convoquée, on me l'a demandé, on me l'a imposé de vous chasser de cette école. Mais pour l'instant, moi je ne peux pas vous garder, tout ce que je peux vous demander, c'est de partir. À partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu. Vous ne pouvez plus enseigner. Vous partez, madame, parce que je ne vais pas avoir de problème. La dame en question, c'est depuis ce jour-là, lorsque la dame arrive chez lui à la maison, la dame tombe malade. Elle a commencé la maladie. On ramène la dame à l'hôpital. Hier, ça ne va pas. Il y a toujours un ça ne va pas. La dame pensait qu'après une semaine, 2 semaines, la maîtresse, la directrice va peut-être le rappeler. Non, non. La ministre de l'enseignement, elle a demandé au service de paye, parce que avant d'être payé, vous êtes d'abord enregistré au service de paye. Et ces services de paye, avant, ça s'appelait Secopé. Maintenant, là, c'est changé, hein. Oui, ils ont changé les noms, je pense. Ça s'appelait Secopé. Voilà, un truc comme ça, là. Habitala. Na gangi na bi Nzambe. C'est quoi? Parce que n'a qu'on reconnaître était Miss Elonge Vimbi.
Mabok Vimbi, Namakole Vimbi. Elle ne parlait plus. Elle m'écrivait juste par des messages parce qu'elle n'arrivait plus à parler. La pression morale, il y a gouvernement Bazolandaye, salaire, elle ne touchait plus. Azaki na vie na confort. Na malade essuyé, ndegonanga obikate. Na repère ça nos documents si vous voulez, je vais les mettre, j'ai tout ça. Nazan ba capture awa, si vous voulez bien. J'en ai ici. Na transféré en awa, nazan tous les captures, j'ai des messages ici. Je n'en attends que la bino document moi. Alors, je vais mettre ça demain parce que tu vois. Atindengai document, abisingai. C'est triste pour ces pays. Hein. Raison pour laquelle je suis en train d'insister. Ministre enseignement, ozamu kielo gamu selekete wana. Ministre enseignement. Soki biso batamoki tokoki ko futi saote. Nzambe ako futa yo. Ministre enseignement, nalobi bien. Ngai junior nazolo bayango ministre enseignement. Yo muto okotisa ki Madame Bonnet Ndaku. Naibite so ordre zoke pa et a faute na ngai te. Naibite so ki ordre zoke pa ya nani. Mais j'ai suivi cette histoire à la loupe. Je connais bien cette histoire parce que yemo ka bande ko fiyenga ba secret na yande ko fiyenga ba démarche tout ne bande ko lika. Elle m'a parlé de tout. OK? Kombo na ye soki malu na ibite so kombo na nani. Muto tout nanga ba preuve. J'ai des preuves, moi je suis pas un récupérateur des informations. Hein? Bon, ça n'a la photo, hein? Photo comme ça, na de la bino. Attendez 10 secondes. Alors, ça, ce sont des captures. Bien. Il faut qu'il y ait un post parce que bien, ça, ce sont des conversations. Je ne sais pas si ça se voit bien. En tout cas, dans les conversations, rappelle-moi si c'est possible parce que c'est urgent, c'est bonnette. Là, tant à Kimi, première fois, à Kimi, tant comme Lukisaye, ça se voit pas bien, ça sert à rien en fait de vous montrer en fait. C'est juste que je vais poster ça, parce que ça sert à rien de cacher ça, parce que la concernante Siakoufi, elle insistait tellement dans le Belangote, Navanda qui suit, n'a habité un moment dans la Moniango, je me sens en fait naoki pasi na monde tina bomba lika moko boy tam susu na lobela ki ngonde pe bisonio so ba kongo to za songi tokoka etam susu ko trouver solution pour ndeko tam susu nde to songi na biso boy ba congolais si on parlait de ça tokoka ko tchata mo songi moko boy ça pouvait être magamususu mais na aibisingai non. Donc voilà, ndeko na biso akufi De retour, la famille na bandi ebela bato toti koyoka awa toti kolanda ba explication nyonso ba pesi biso concernant liwa ya madame Ilombe. Ba makambo ezobima kaka oyo eza kutu ya suka te, makambo continue kaka kobima. Ezosala pasi ya makasi, ezosala pasi ya kosakana te, ezosala pasi na ndenge moko ya somo. Yango bandeko na nga kande na yebisaka bino na se ya moi eza na ba étoile mosusu, eza na ba makila mosusu oyo ilalaka te. Ba makila mosusu ekendaka koganga kande tomona biso nyonso liwa ya Alexandra. Liwa na ye egangisa mokili mobimba, makila na ye egangisa mokili mobimba. Makila na ye ebandaki kosenga justice esalema. Bien kata lelo oyo soki justice nano esalemi te, toyebi kaka no la justice de Dieu iyana. Bandeko nanga, c'est de la même façon na kokufa ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya madame Elombe de partout oyo azali. Makila na ye ezosenga justice, étoile na ye ezosenga lelo justice, ba vérité concernant liwa na ye ekomi nango kobima. Bandeko nanga ezosalaka pasi ya makasi, gouvernement na biso toyebi te makambo nini tokoki koloba lelo lisusu, toyebi te population lelo oyo kokimela wapi, parce que toyebaki depuis kala que
population okoki kozala na problème oyebi ke l'état azali justice ya nzambe ezali me na kilelo na ndenge makambo komi kokende bandeko na nga nayebi te soki babiso oyo tokosukela wapi tokokendele wapi ekomi kobangisa ekomi kosala ka pasi yango toye kaka kopresente lisusu basincere condoléance na famille ya madame Elombe eloko kaka biso tokosenga na bino ezaka nzambe apesa bino kimia nzambe afortifie bino nzambe ye moko apermettraka moto akufa soki nzambe apermettraki te madame Elombe alingaki akufa na ye te tokomi na mwa suka permettez-moi surtout de vous dire bye.